Un artiste, ça dit mobali ndinga, mobali a télémi bo sentir vraiment que mobali. Nda télémi ça dit mobali nda tiki biso. Donc il y a pas si ni na motema, pas si kozanga ndeko na biso. Jani Faya en tout cas, liwa na ye et puis si pas si mingi, pas si auto do mona. Ndeko la brine au tikalina bana. J'espère que aux en attend pas si mais oyebi nyonso eza pona yo. Donc, nous avons foot parce que dans la minute, mais c'est vrai, tu peux confirmer que nous avons exposé le corps de Congo Mobimba, monde entier, tu peux comprendre que tu es artiste, il y a malunga ou tu es et bien, vous avez un conseil. Mais bino to moni bino boyo wana na ba veste bozolela to moni boyo wana oya kufa kei en étant un artiste comédien azape sous parent tiki bana pasi na motema bana ba tiki papa na bango ba bana papa na bango tiki bango ba tiki ba orphelin est-ce que pasi o famille ya Jani Faya ezo kana minute oyo mesdames et messieurs pasi o maman na ezo yoka mwana liboso wa biso bana liboso mwana liboso mama zaka na affection na makasa za mwana oyo basali ke babe. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers King France Télévision. Merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre à travers cette émission. Merci Nenge Bozali ko s'abonner. Merci Nenge Bozali ko la chaîne Nabiso. Merci Nenge Boponi Ango. Et merci Nenge Bokoti na kati ya Libota, ya King France Télévision, famille Libota. Merci beaucoup la confiance au Bossa la Biso. Vous allez partager, vous allez commenter. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vraiment, Tozali a toujours na kati ya matanga ya ndeko na biso, l'artiste et comédien Jani Faya, ou vraiment wa Congolais, bazo lelaye partout dans le monde entier, ba Congolais, bazo la kisa mawa oyo, bazana ngo na disparition ya ndeko na biso Jani Faya. En tout cas, ils arrivent vraiment pas si. En tout cas, bandeko ba Congolais, baza choqué. Et même ici en Afrique du Sud, il y a des gens oyo bazo sala matanga, bandeko bazo lela, bandeko basali ba programme oyo bazali kolela ndeko na biso Jani Faya oyo atika ki biso. En tout cas, pas si ezana motema émission to sala ngo kaka poto la kisabino ndenge bandeko bele baza kolela ndenge matanga oyo ya Jani ezali matanga oyo ba Congolais nyonso surtout to moni comment bandeko oyo balingaka Jani na motema to moni comment bandeko oyo Jani abanda ko sepelisa bango par rapport ya ba scène na ye oyo azalaki ko sala to moni comment bandeko bayokaki mawa bandeko misu basali ba crise to moni vraiment bandeko oyo bakoki liwa ya ndeko na biso Jani Faya te bandeko bakoki te bandeko kolela bandeko pasi na motema. Mesdames et messieurs, en tout cas tout le monde qui exposition au salamaki mokolo à lundi dans France, tout le monde qui ndenge ba comédien bazaki tellement ébélé, tout le monde qui ba dévos, tout le monde qui famille ya Jani Faya, tout le monde qui isobe, tout le monde qui artiste et comédien ébélé bazalaki wana, tout le monde qui ba 2 minutes, tout le monde qui ba leader à Messi ba ki kolela ya na bango ndeko na bango master na bango Jani Faya wa tika ki biso, tout le monde qui bolingo wana. Mais loko nga la kuluba
ba comédien bozaka na bolingo kaka te soki moto akufi. Ya jani ndenge bat baolela ye na ndenge azalaki ezo correspondre te, mesdames et messieurs. On peut dire que ya jani akomaki délaissé. Ba artiste et comédien ba sundola ki artiste et comédien mingi vote surtout ba bima ba koma ba charisme na ko na bango. On peut féliciter le leader Amis, félicitations à toi parce que le leader Amis c'est ça qui est fort. Via Zonga quand même la scène. Le leader Amis c'est ça qui quand même est fort. Janifa tout le monde na ba senete na ba gago ba ndoko sala tant tout le monde qui ba makalunga qui na France wana ba sali moi publicité mo bo sali que non so côté pas leader Amis ozo mo na vie na biso Janifa. Et tout le monde a artiste et comédien bazala bien la poto. Mike la Duchesse na beta ka sete kara yo. La Duchesse nini osala la vie na biso. Okenda ba Kinshasa ozonga ka osala ba groupe osala ba ni est-ce que mon espace pour na vie na biso batu ba revivre ba makambo banda ko sala ezalaki est-ce que na ba temps oyo vie na biso azaki na ba problème. Azala ba problème. Est-ce que la Duchesse moi loko ezalaki. To moi loko sin moko bo salaki. Mesdames et messieurs, bandeko ba comédien bozana bolingo entre vous bolingo to la kisango te kande to la kisango ndenge vena biso Janet ki biso to la kisa ba artiste comédien to na bolingo to lingana to la kisango bolingo na ka wana te tangu ba artiste bazana na bomoi bino ba artiste comédien biso peto mona ke note ba artiste comédien bazana ba organisation na bomo ba sala. En tout cas, artiste et comédien moko linga muninga na souffrir te. En tout cas, artiste et comédien ceux qui muninga ça na passi, tout le monde ba artiste ndenge bazola ta passi wana. Alors chez nous c'est pas le cas. Tout le monde ba artiste ba nigérien, ba artiste ba sud-africain, ba artiste ba mboka belé parce que nous sommes ici en Afrique du Sud, tous ba pays ba peuple africain, tous ba bango a belé, tout le monde a façon ba s'organiser mesdames et messieurs. Tout le monde a la façon, ceux qui basent dans la communauté, ceux qui sont comédiens, musiciens, il faut voir comment s'organiser pour quitter le courant, look after problème au bazar, on a kimia. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Tout le monde qui a Janifa, il y a Janifa qui a Ndaku et pas la brine, et ça qui déjà. Blessure intérieure moka bandai kozwa jour wana a otala zana mukanda te a otala mikolo belé na poto fo azonga a otala mwasi abengani na ndaku déjà moteme comment kozoka déjà. Et vous savez bien que Tango Sali avait se plus de 3 fois les artistes et comédiens au salaki nini o salaki tango boyoka malgré azan de konabino ata ba pekise pona mwasi mo bazo lingata zozonga kaka ba pekise pona mwasi mo bazo lingata zozonga ezaki bolingo oyo wana komona kuna nangana bino to yebite. Mais tant qu'il était un artiste et comédien komona nde konabina ko souffrir bongo nini obo salaki sai il est là busy na ba mama musicien na leki oyo ngala leki offert à leki fali sok ba leki sai azana e bongo. Et puis, il y a Bossani qui est basé dans Matanga. Bossani qui est artiste et comédien. Janifa Azana Morgue. Il y a des gens qui distraction. Et c'est tout ça. Ça, c'est là qu'on y a là. Artiste et comédien. Tu prétends être patron d'artiste et comédien. Et nous, nous sommes les libres artistes et comédiens. Alors, Bozana Bolingo. Nos artistes et comédiens. Il y a Congo, il y a Kinshasa, il y a partout. Et tant que vous êtes congolais, vous êtes en bolingo. Surtout, vous êtes bima. Comment on a parti pris, comment on a battu na bango, bazakana bango. Comment on a coin. M. Jani a souffert fort. Jani a souffert makasi. Moté mezoka trop. Moté mezoka. Mais vous, les artistes et comédiens, vous avez pour déstresser. Kopesa ta mba boule jana mo simbate to betana boy Belgique ezalaki ako kene ta Londres ako kene ta Belgique ako kene ta mboka mususu ceux qui na France simba kité et bien bozaki on a mo conseil
mais bino tomoni bino boyo wana na ba veste bozolela tomoni boyo wana oyo akufi akei en étant un artiste comédien azape sous parent tiki bana pasi na motema bana batiki papa na bango pa bana papa na bango tiki bango batika di ba orphelin. Est-ce que pasi oyo famille ya Janifa ezoyoka na minute oyo? Mesdames et messieurs, pasi oyo mama na ezoyoka mwana liboso lokola biso bana liboso mwana liboso mama zaka na affection na makasa za mwana oyo basali ke babenga ye mama et mwana liboso mobali atiki biso. Mesdames et messieurs, pasi nini oyo mama na yazanango, chers téléspectateurs. Et imaginez-vous pasi oyo mama na yazoka na minute oyo. Ils a pas si mingi. Bah, artistes et comédiens, vous en avez bolingo entre vous. Mesdames et messieurs, les artistes et comédiens, vous avez la biso partout. Vous avez partout, vous avez la biso. Bah, artistes et comédiens, vous avez la bolingo. Merci beaucoup à vous, maman Denise Niageru, parce que vous avez la biso. Maman Neye Tolobaki, nous autres à Djani, faisons à Kinshasa. Il faut que nous ayons mboka nae akunda na honneur nyonso te artiste comédien parce que na mboka ba libanda boso mukaneza kokoso ba okunda yoka lokola mutu mo boya tina te. Et maman Denise Diageru yoka kibiso lelo je crois lobby corps ya Djani ezozo na Kinshasa, je crois ba organisation za na Kinshasa ma mutu za na Kinshasa, en tout cas ndeko na biso Djani akukunda na honneur nyonso. Ba artiste comédien boyeba koza na bolingo entre vous. Boyeba comment ba artiste bolongo la rabatu ba stress ya mboka libanda. Lelo ba artiste ba olongo la batu ba stress. To vanda vraiment boyo sala aux hôtels à théâtre. Parfois vous avez un promo, parfois vous avez ba stress mon mais tant autant le théâtre mo au sentir mutaza déstressé parce que mboka libanda to vivre kana ba stress. Kofuta ndako kofuta courant kofuta mai ba netu ba mboka na biso ba social kuté za raté. Donc faut lu kodame faut lu kabana ba le faut lu kabana mona nyos tout za ba stress mais des fois surtout vandi aux otala au monita msu Djani au monita msu vide loin au monita msu au sens que donc tu sens que moi ba stress soit les olongwa. Alors bino ba artiste comédien bozala na bolingo entre vous. Bozala bolingo bolinga na soki muta na problème avant que tout le monde que muta kufi boyo na ba veste boyo na ba manette ya noir boyo na bolati ba noir avant to comme na niveau wana et vous les artistes musiciens comédiens bozala na bolingo muta za na problème ezaka liwate. Mesdames et messieurs, problème ezaka te so ni muta ko appeler problème na foyer na e ezo simbate boyo bo pesi conseil. Ba bengani artiste musicien comédien na kata ndaku boluka boyeba soki singité mon cher to lona lokolo mboko keri mboka mo boso pour ko aider ko sauvegarder ba milimo ya ba artiste na biso. Et c'est pas que soki muta kufi bolati ba costume bolati ba noir boye wana ba kolela ba larme de crocodile bozango. Or que mutazaki na vivant na e arzaki vivant na azo atanga ba kombo. Moi j'ai des émissions oyo ve Djani atanga komo ke kingani oyo kutu kingani ozo sepela teninga la vivara bo kingani atanga ba komo ngana to za na relaxation bien te kingani to so la raté alinga ngate boy. Et aujourd'hui vous êtes là bolaki bozala ba mbongo boke ba poto rapide njana kufi bozomba billet ba mbango boke ba poto il faut beaucoup relaxer biso ndenge bolataka. Ils a pas si mingi na ba artiste comédien pas si mingi. Comment on a marambo aux salama. Alors courage na famille libota nyonso. En tout cas ba maman nyonso Janifa courage bozala makasi o jana bota na bino bozala makasi. En tout cas courage na maman na libota na famille na biologique. En tout cas ils a pas si ko bungisa mutuloko la Janifa. Un artiste ça dit mobali mbinga mobali la telemi bo sentir vraiment que mobali ndia telemi ça dit mobali ndia tiki biso. Donc il y a pas si mingi na motema pas si kozanga ndeko na biso Janifa en tout cas liwa na ye et puis si pas si mingi pas si o tozomona ndeko la brine otikali na bana. J'espère que aux en attend pas si mais oyebi nyonso eza pona yo
nyonso eza mpona yo. Donc nzambe kaka nda ofuta yo parce que na minute oyo toloba lisusu nini, mais c'est vrai toko confirmer que ndeko na biso ya janatiki biso tanka ba exposer corps na ye nde Congo mobimba monde entier toko comprendre que tozangi artiste moko ya malunga otozaki na lelo tokomona lisusu te tokozana lisusu te nde bandeko ba ko comprendre que non tozangi artiste comédien pasi mingi na motema ko sanga ndeko na biso. Alors bientôt là corps déjà ezozonga na Kinshasa, en tout cas je crois bandeko ba congolais beaucoup ya kolila ndeko na bino Jani Faya ya Jani Faya déjà na aéroport na bi que je sais que les congolais beaucoup zala na belé pour na ko yamba retour ya corps ya ndeko na biso. Or que ya Jani depuis l'année passée avec déjà na posa kozonga Congo. Depuis l'année passée par rapport à banda ko vivre na mboka libanda ezaki vraiment la mususte akoma déjà na boule ya kozonga Congo déjà ba solana mao qui me voulait azo ebisa déjà que non bientôt on va faire zonga parce que kuna zo simbala ngote je crois ba novembre na zonga car ndenge ezala kozonga kino lelo ndeko na biso azongi na kati ya sandanuku. Donc pas si mingi donc volonté ya kizaki ya kozonga mais l'ingalité appelle ça non la bonne chance. Parfois la bonne a changer après ça tant sous moi chance parfois makambo changer mais makambo changer te ndeko na biso Jani akufi to komona eli susute to komona eli susute ezanzela ya biso nyonso nzela ya Jani eza nzela oyo nzela pa ya vie Jani akei eza nzela ya biso nyonso biso tuto kolanda ye mutu akotikala libende na mokilo ata kutu la brine ata yo pe donc okotikala na libende te lelo eza tour ya Jani lobi oza tour na yo lobi kuna tour ya King ya Sobe lobi kuna tour ya vie de l'heure lobi mutu akotikala libende na mokilo yo azate. Mesdames et messieurs, pas si mingi komona bana na ndeba olila komona bana oyo ya janetiki ndeba olila pasi kotala take parents omona ke na bana batika liba orphelin bana ba olila otalivement a tuna nzambe mena kozongi sapma muto na bomoyi talibana na ba olila otaliba artiste ndeba olila otali oki pasi mingi ndenge ndeko na biso Jani Faya atiki biso pasi oki na habité oki pasi chers téléspectateurs. Donc nzambe vraiment yamba molimo ya Jani na kimia les artistes et comédiens boza na bolingo entre vous boza bolingo vie de l'œil a empoisonné plus de 7 fois vie de l'œil vie dans Charlie awa ma vie dans vie de l'œil combien de fois empoisonné qui motema mabe malinga qui est pas kufa bobi combien de ba famille oyo vie de l'œil a satisfaka combien de ba famille oyo Jani Faya longola ba stress lelo atiki biso pasi na motema mawa na motema komona ndeko mobali atiki biso artiste comédien mbinga oyo na ba scène na banda ko sala banda ko sepelisa biso ba scène banda ko sala o sentir vraiment ya Jani Faya ya Jani personam te Joana azaki artiste comédien azaki vraiment artiste ou azaki vraiment complet. Donc zara makambo zara pasi bien komona ba vidéo wana komona ndenge ndeko na biso atiki biso pasi mingi. Chers téléspectateurs, merci beaucoup, merci na fidélité na bino pe confiance vous avez tellement ébélé botala biso eza vraiment pasi na raisonner à Jani na qui passe makasi. Merci na fidélité na bino zaki mbala liboso botala King France Télévision meilleur canal de l'actualité meilleure chaîne la sœur on va commis s'abonner so bo cliquer on est ça malamu bo cliquer pe ngonga ya notification et vous allez vraiment malamu mingi parce que ce qui vidéo monsieur côté to rozanga te opesa bino information na source. Donc bo s'abonner belé écouter la vidéo en tout cas s'abonner na si on va commis s'abonner au cliquer en bangonga notification de mamisa to cliquer un peu nde umona ba vidéo et kokota en tout cas osala biso malamu mingi pe to bon ça peut musala biso sango bozo s'abonner nde ça que musala améliorer ba tout na biso ba Kinshasa ba bando sala musala malamu na Paris pe ba na biso to pe sabino ba information malamu vraiment mingi. En tout cas merci beaucoup mesdames et messieurs bozaki tellement ébélé na ba pays o ezwami bino botala biso na kata King France Télévision meilleur canal de l'actualité botala ngai wabino
Yannick Wenge moto atonda na kibonzambe. Merci na fidélité na bino pe confiance bosa ki biso bosa ki tellement ébélé qui met en mabota retour il y a encore il y a Gianni to peut savoir l'information car ndenge to mesana couper sa biso. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à les boss Stéphane Mabila na Crystal Club. Stéphane Mabila Crystal Club. Donc moto toujours baro zo sala mamba kitoko baro yo ba matanga kutu ya Gianni Faya kuna na kati ya Crystal Club artiste comédien so bokuta na wana pour la kolela ndeko na biso Gianni Faya en tout cas ba makamyo so ezalana ba Jo Mulex ezalana ba artiste comédien mboka na biso bazo lela Gianni Faya wana en tout cas ezo sala malamu mingi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision n'est ma cap. Au talipesiko ba présentateur de l'émission ça sentim na gena ba beau garçon. Yannick Wenge yonde makam. Oza bezuta ba film bien, ota la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cap. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Balobi, abonnez-vous massivement. France Télévision. Yangonde makam. France Télévision. Allez, Joaye, Kangaye, Finaye, Ngurutaye, Joaye, Okata, Satana, Massa, Samba, Kata, Bao, Nase ya Limpombe. France Télévision. Salande Makam.